Tanto que ça les cobo na biso. On va pas l'aise, cobo na biso. Azalaise. C'est cobo na biso. Azalaise. Donc ça dit pour moi que mutu mobo avec des fans, parce que ça dit pour nous qui m'a illustré une femme mariée. Parce que ça dit pour nous qui m'a illustré une femme mariée. Des papa sur ma chazaradu même na kobo ça dit douceur. Oui oui. Mais bon pété. Oko quoi attendre ni chocolat mirabolé. Oko quoi attendre ni on dit ba yoka la pasteur Moïse. Bala ba douceur moko. Maman. Bala ba choco. Elle a bien Bethel. Si on a coupé ce front, pasteur a dit que na tala kete na ya kabu. Na tika offrande pas dans nos balcons. Ango misu na yo pe. Seigneur. Ango misu na yo pe. Être tenté comme ça. Na kima lisum. Parce que ça dépend de kima lisum. T'es une femme mariée. Je m'imagine, je me mets à votre place. Non, il va te. Si vous comprendre, vous avez le niveau, il y a ma camonnée. Vous avez préparé Kouné et puis tu as une rose. Azul bleu comme on a tiré le col à Zemi et mon amandam. Après, tu habité Nazali, ce que Zemi on était un Zemi que moi. Et bandela bandagi boy. Oh, mais tu n'as pas battu la robe n'a pas vers la noce. Mais le roi pas eu moko. Oh. Robe na vele mo te longo la tango. Telanga chelo ya paka juma ya Australie. Hein? Telanga pena dans ces eaux yo pena quand la boy maman. Quelle valeur de la femme africaine. Aïe ba lo baté. Aïe mamba lo baté. Parce que même c'est que toi qui n'aime même ta bibi c'est mango. Tu vas que c'est malin t'aime ta jonge na bibi sango. Ta la botu ko sakana ndambe. Ndambo akala pena mo mbata mo bimeta la mire pena betu. Ta la akoma riche en bonté. Pour pena ndambo akala na kama buso ba boko tina ba bêtise. Au consolango pena mbata. Au consolango pena mbata. Bata. Soit disant que non, pasteur a posé que parce qu'à mon sang, on a mis une gamme. Avec PDA célibataire. Après, homme marié. Après, sur homme marié. Quand tu as eu moi, je ne sais pas, la sani. Hein? Tu es le banon, tu es le titre qui passe. Tu es non bien. Roi David. Hein? A blingi moi ça iris. A ceux qui vont la thé. A bomi iris. Mais l'homme l'a appelé l'homme selon mon cœur. Tu as bengi l'homme selon mon cœur. Ce qu'on voit, c'est un roi David. Non, papa, qui est l'homme selon son cœur? C'est le roi David, non? Papa peut se mettre et ça bomi mobile à Zawad. Jamais. Mobile à Zawad, est-ce que papa l'a il a pris Zawad de force, hein? Ou force, il y a. Comment il a hâte les bosso madame pour aller dans YouTube. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez un la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un suicide. Il y a Messi.
baya nyonso tu ya Barcelone ya monde entier oyo balinga fame no misobi na monde entier tous abonné na Sarah Tola TV bunde bomona contrat na ngai merci akende. Botene bandeko nyonso bakolanda biso na Sarah Tola TV, j'espère que vous avez ya kolanda émission vérité présentée par Paulin Mukendi mona suka ba Mukendi. Nazaka na isengo tango naza elongo na bino nde to mesana ko lobaka ndenge bakino balobaka toujours toza même moral. J'espère que ngana bino ba yebo kolanda biso tozali même moral, bo partager na nos vidéos et bo liker kozala égoïste ya bombela muninga basa panza partager penza après zonga vandela penza vidéo penza tala yango na lolenge nyonso oyo lingi kotala yango tia commentaire pesa mo conseil et ça la vraiment kitoko. Voilà émission vérité et bandi bokoto ya mukolo mo lelo na yambeli bino bongo Jemima Ibele gros bébé de la presse Gims na biso moko to ndima déjà kombo wana na bopete nyonso boloba trop c'est trop andima yango mikolo to na système trop c'est trop. Voilà lelo to sala analyse na Jemima Ibele par rapport ya l'œuvre ya pasteur Mike Kalambai oyo asalaki ya trop c'est trop yango biso nyonso émission pe na surnomango trop c'est trop ba chroniqueur ba chroniqueuse bande ko na ngai ya mibali pe ya basi to mekana no ko bongola façon ko salela musala to tika kozala na part to tika kozala na part lelo analyse na biso to sala elongo na Jemima Ibele to ko lobela bongo likambo ya ndeko na biso ya mwasi Zawadi oyo akoloba na pasteur Mike ki atika ko pousser ye aya ko bimisa ba vérité moko ya mabe to le lapeli kambu ya ex bon to baka ex mama ya bana ya pasteur Mike oyo akosambusaka mobali na ye toujours na droit de réponse ya mamulo po mikolo yo ba droit de réponse tomboki mamulo pasali droit de réponse contre ba tout ba finga ye na makambu ya grâce tembo na makambu nyonso ka ba lo bana ye wana asalaki droit de réponse yango wana ba question zala yanga ba réponse zala ya Jemima Ibele. Voilà pour la côte c'est la bino Jemima Ibele na koloba mes condoléances na famille mobimba ya Diane Nadine Turbo oyo atikaki biso mokolo ya lelo vraiment sango tozwi yango lelo meto ebite soki lendi soki lelo na liwa moko ya crise cardiaque meto ebite eza crise ba misusu ba koloba eza poison meto ebite to confirmer ngo elongo tango to kita sur le terrain. Merci na bon délivre conseil ko kopesa bino image, merci na la patrona Maman Sarah Tola, merci na Maman Sylvie Baena, motema ya papa Guy Baena, couple moko bien na Italie wana babi couple oyo Endima Paulin ezwai na famille na bango vraiment et ko sala ngai kitoko. Merci na maître Veka Diebo esprit libre totombe avocat de Barba c'est lobby et koleka lelo. Merci vraiment na bino so bande ko bokola na biso. Voilà Montréal ceux qui ont même langage nanga fungolanga déjà plateau on va découvrir déjà gros bébé de la presse Gims. Bonjour. Ouais, bonjour. En tout cas, bonjour Paulin Mukendi. Bonjour à tous les amis sur Sarah Tola télévision. Lelo Mboula Pende Betty mois d'avril et Bandina Maramou. Mois d'avril ça et la guise mais moi na. Kamboula total niveau Napoli mais pour la Bolimora ya Sarah Tola yango mona comité awa de bonjour à tous les amis Jemima Ibele. Le gros bébé de la presse congolaise, Maître Gims. Non, Maître Gims, tu fais battre à Maîtresse Gims. Pour moi, Maîtresse Gims. Donc, tu as un star. Star. On peut poser star. Et puis, la fille qui dérange, la fille qui est notre boss, Chibé Koumalou, dans le vote pétrolier de Dallas. Et aussi, Bolinganga de partout, Ado Senga depuis la Suisse, et femme depuis Paris, mon papa social. Maman ils veulent longuement depuis Londres qui maman Belgique 4 ans ma maman adoptive na comment la maman nga adopte azwa nga mwana maman Hortense comment mboka to bomba comme maman Hortense Paris ma mère adoptive bien présent azwa nga boya ba yibelone te voilà maman nga ango ba chroniquer so ba papa nga tongo butu pe la mo do ya sali na azwa nga wesa ta 2 photos par jour pour la maman félicitations maman Hortense en tout cas et puis ma mère ma maman abotangaï maman Kati Djemba Los tout le monde je vous aime ma banque écoute au côté malé baleka moi 3 ça va faire mon moto
J'ai aimé les bons musala. Ouais, ça va. C'est dernier temps, on va tourner à Nengaboy caméraman parce que la tech moi break pour ta caméraman, monteur Nangaza, Namon la ben Nathan, non, Mikono verra la live. Mikono verra qu'il est au mobile dans une salle audio. Na mekano pas expérience à bon on est talent dit dans la salle. Mais la monde peut écouter on peut quelque chose assez ça va. C'est yo boy caméra azoto ngisa auto kokinde ko futa yeto toni. Té, koto tu m'as futa bossa na o. So je net caméraman, net ba arts, hein? Net ba ndeko la ngaza. Bon délivre aussi. Bon délivre. Bon la conscience qui da boulot. C'est ça, c'est ça. So juste comme mon à moi nango boulot té, à moi comme c'est sous dérangement. On se dans moi comme soda. Il soit comme si dérangement. Aux déranger. Et en dessous, ça me semble la latine. Voilà. Tu vas biso to mesa déjà 7 heures de il faut dans le bureau. Oya bureau pour eza musala. Oh mais mudram dans musala ya biso yango. Na musala ya micro, caméra, c'est-à-dire il faut aux ala wana. Ce qu'on fait na Lucas quand même na bongo, quand même conscient. Oza pe ya terre. Ça va peso caméra conscient aux années bien. Wa so na zui na conscient aux années bien. Ça va. Ba caméra boza. Bah yo qui déjà. Comment déjà. Il y a conscient. Na moko commissionnaire. Il y a conscient papa. 10%. Il y a ça. Il y a conscient. Voilà, j'aimerais belle, j'espère que ba live elle est quand même bien. Ouais, c'est bon hein. Na streamillard. Maman la nzambe na. En tout cas mundelo sala ki streamillard no bisou. Enfin. We bosala. Ndenge zo bwa kabato. Autant que tu as commenté, tu finis toi et Bimbo. Yes, oui, technologie. Ah non, merci Mingna, Fanny Cataléa. Fanny Cataléa. Cataléa de moi. Alexandre m'a une partie à partout sous Ndam. Ah oui, bah mon faut maîtresse le lingue quand nous avons aussi. Alors ça vient sauter. Donc parce qu'il y a on est professeur et maître ta la kusi ce qui nganga ta la kusi moi là ya on defanya ça. Vraiment félicitations à yo Cataléa vraiment bonne za ka bolingo ya mwana. Osenti elo mo ndiko na yebité la kisi. J'aime ibele le don a vendu ce penza tout ça dans analyse par rapport ya makambo ekoleka kati na basai na Nzambe na kati ya corps de Christ. Ngolo komi droit de réponse na au nom de Jésus. Ah, droit de réponse au nom de Jésus à la raté. Kasi tunande ya bonzambi. Pour le belo mombo yo aussi na kombo na Yesu. Tanga pele na stade droit de réponse na suka na pele sisi na kombo na Yesu. Mikolo eza bongo. Mikolo ba pasteur cher eza pona ba droit de réponse na ba kosisa makambo na bango. Voilà. J'aimerais ibele tout le monde qui j'espère que Olanda qui live ya pasteur Mike o ya sala ki bongo mikolo ya samedi na butu. D'après yo koltala na no live wana est-ce que ezalaki kitoko pasteur Mike a sala live nazongi kaka na Yesu Christ. Yesu Christ ntango azalaki na mboka oni na temple amoni libanda ya temple bakomisi ndako ya tata na ye akomi oteka yesu asalaki nini apanzaki bato ntango topanza osilika te osilika te kwa motu amonaki trop c'est trop live mpe ezalaki sirone trop c'est trop ya lokola pasteur Mike tout ce que mwana mwasi wana mopenya azwaki temps ya koyaka kolobaka mpo na pasteur abande koankiseti ye afingi ye kuna azukaka bana asali live na bana baki otambola arépondre nomba moko na maloba ya nani abanda aloba te na mona place moko te bato baya kolobaki o pasteur ndeni silence no boye lelo bato ye koloba parce que pasteur alobi ntango ye koloba bien te zela tokende ti ntango ye koloba parce que amoni ke bakomisi kotouche bana na ndenge ya mabe et à part ça kotouche bana na ndenge ya mabe kombo ya etolomo ekoti na mpona bana tolongwa na ekoti si makambo viol ye moko na ba première dame ezala honoraire na oyo balingama ba viol te comme on a un homme de Dieu oyo personne aza capable ya kolinga mwasi no mwasi oboye te donc a violer no mwasi pour accouvrir bêtise ne ayekobala mwasi il fallait qu'il y a TV t'es na niveau open na même qu'il fallait qu'il y a voilà moi j'encourage l'acte mais malgré na quatre jours comme ça na se plaît nango te mais acte ya koya koloba c'était aussi important tout le monde nango parce que on a kata frime na RDC na ba Nigeria na ba Côte d'Ivoire et ça les maka
pasteur parce que soit na paix ça ça mais ça mais oui quoi net ya biso ne komi bo parce que to copier la biso biso ko to ke la makaste ba on ba la ça va mituka ba guerre ba car net ba Nigeria ba guerre pe la ba cortège mituka pe la pasteur ko côté ki na cortège pasteur ko côté yo mo pe no kokité parce que oya ba pango eza guerre ti ezaka ka moi ba incompréhension oyo bato bada tout autour na bango mibale bao baza tout autour na bango mibale basepela te na union na bango c'est ça nde bazalaki uni baosaka ba featuring ensemble bamonaki bato mibale so totiki mo bazali kisanga boye mabe faut to kato panza bango nde babande so kosala musala bango kitoko baye kota pasteur Mike baye kota pasteur Moïse donc la faute revient à Batouana c'est qui entourage na bango c'est-à-dire le bao pasteur alobaki na église kolobaki mutu azo mema yo kokabola na famille yo pe kabwana yo na seki to pesa yango raison mutu azo mema kokabola na famille pe kabwana parce que ngai po na ngado kam sanga zani pasteur Moïse tanga atei kwa mutu te tanga bi yo moko pese yo moko e ba nzema ba lema na bomwana atei ko manani te atei ko manani bi ko tali ngo nani azana faire nani pasteur na mutu te aza la faire na mutu te aza faire na mola selo bibi oyebi banda ki ba dire na ye déjà bato bayebi meilleur ami na ye za nani tozala pe mais yani tu pas meilleur ami pasteur Moïse babana na Bethel mais na ba niveau wana te te oyebi makambo alobaki ntango tanga makambo ya couple madiabo oloba nini j'ai un ami oyebi musala bien aza mie ya kosala musala oyo siko bato déjà na étation ya bato toyebaki ami pire ya Moïse eza na Mai Kalambai voilà sikoyo deuxième fois alobi suni alobi bongo yebika yo moko pese yo moko mpuku nani akolela yo na liwa na yo wana nzemo ne bayemba na bomwana nzemo toyemba na bomwana ekomi siko moma ya obwakela ngo baninga même mpe na kati ya église na mpe bapersonnel mpuku bazalaki to baza sans position na église pa Bethel baza mais baéglise na so mpe tosambelaka baza na bafamille na so baza bato baza ni chaud ni froid d'abord on va te vomir est-ce que c'est normal basali na nzambe yo bandosala biloko bon likolo ya cher olobi ya banigérien bazalaka na kati ya mituka mais oyo ya biso eza likolo ya cher c'est là à l'allure où vont les choses entre les deux hommes de Dieu ezopesapesa bala nzambe ti c'est ça mais seulement et comme un niveau ok il faut ba grand na musala na bango ba telema pour la kokanga fleur oyo pour déborder ti parce que quand la live ya pasteur Mike il était très fâché voire même mutazo na le bani kama bina ke no ba abitere no ko kata ngai te de na ba te ba kata kanga te ce qui na oloba on comprend niveau kanda non là on me coupe pas quand je parle de ba kata kanga te tant na oloba et d'un niveau kanda c'était à supporter et d'un niveau kata ba kata kanga te ce qui na oloba et non ko kata ngate non il y a différent lingala plus msusu alobi Moïse. Est-ce que toi tu peux me regarder en face et de dire tout ce que tu viens de dire là? Là c'est mon père. Voilà ce qu'on sentit que Zéla. Zéla. Donc il dit. Et tant après dans le bon. Pour éviter que camarade nanga depuis to kola ba camaraderie soit un problème nanga. Abetanga ka ba masasi. Mais on le balanga boy direct. Il y a de comme ça dans la famille. Comme ce camarade mususu boye asili que na voice. Na c'est peut-être mais soit côté no boy. Tout tika ka ya essayer le kai na. Pour aloba yebo ya kono koloba te. Ils sont des amis oh ba yebani tellement bien. Plus mususu mo pasteur Mike alobi oh ngai peut-être na point nga na okaki moi pasteur dit ah papa le point nini. Bon c'est mon père hein. Son akuté ngai na occasion na oloba. Pour dire que est-ce que toi Moïse tu peux te dire que on l'équipe couple Roy Bondo on l'équipe pasteur Roy Bondo la spiritualité côté on a papa fazo azonga nanu boya ko expliquer te côté on papa ne faut il faut te main azonga no deuxième tour à expliquer parce que au pasteur ce côté le dit que non est-ce que l'équipe on a na spiritualité c'est côté la nani c'est ça côté ça faible voilà likolo côté papa le bec non à kozonga abi pour le dossier de Moïse je reviendrai toi c'est là ce que tu as pour revenir to comprendre pour moi comprendre et quand papa tiki sur le likolo atiki biso na qu'est-ce que c'est il faut te quitter papa faut quitter biso pour papa
le quoi tu en suspens non le demande moko na santé personne et des missions na bandi la ngoti yo ozaki be ata otala ngo la bandi la ngo 3 fois ma place et ça l'inga makila et ça gisi makila na mai ka place wana tanga lobi Moïse ngabi abinge pe des fois na kanisi ndenge ye nzamba bengaka Moïse ozana nini na maboko na abi moko nazala nzete ndenge ba so meka bengi Moïse abengi fini pasteur te abi frère parce que comme ba bengi futa bengi frère par rapport à ndenge bazalaka wana yozo comme ça ya ndenge bazalaka tango mususu na ministre oyo po eza papa bazaka batu bakope ko panza bakope ko swana bapika batu bakotuta na pe soko basani tuta lebo ba tuta na te poa ko bebe zela na tukanga na mo mki place est-ce que ba meilleur ami ba ko sala ba sala o so eleki apparemment leki ba ki meilleur ami yango ko so ma be koti makasi boko makuba ennemi kutu su makasi ebe onte remarquer la bolingo so mobali na mo sembe bolingala makasi bokaboli boko yina na comme pas possible tala boko yinana comme pas possible elle quoi bango tema balingana ki makasi tama bepe koti ba yinani pe parce que comme il a devoir batala pe biso ba chrétien ki toto sala makambo be toto pe panda be wapi c'est ça parce que comme quoi guerre a wera na jibé ba fa comme déjà guerre a profit na banga limité to kanate kofi a comme ni nani bato comme kuté nani faire na fali et que bla o Fabregas na Robinho ya keba keba comme ya on a mtu mwake no bandima c'était betel ba yoka na na bandima dans sa présence ba bela famille moko yo dans sa présence ngala za na mbokoni c'était betel croisement total na zéro ma tanda kuma meto sola te to be bala ka pour la pasteur to so bela meto ka pe binimi parce que pour to comme na niveau te na la ko senga na batata na biso ba koko na so ba tie absolu lo ba o nos grands pasteurs na makambo ngai je mi maibe naza ko interpeller kaka apôtre Tambulu Koki papa telema badoyen botelema papa telema pardon ba amanzambe bazo bunga tu t'imagines la Pâque de dimanche na moi tout on y a que prière eh ya makambo na mona mais pour pas na ndako depuis petit à petit on dirait comme si diable ko a réussi mission na yé ça veut dire que non a des troubles entre le chrétien entre basala ndambe au pas influent pour que et ça que bana ndambe ba lemba pour la récupérer bango na mabe parce que mutu aza magicien aza mutu bakamabe aza mutu molili alinga na kamanza tanga mo makambo ya soutien oyebi lo mo esa la passe ces années makambo esa na corps de Christ il fallait ça la matin na musique et on est bien dans la musique ya mokili soki tomona pe attaquer fali asala boye soit Fabregas asala boye soit héritier asala boye soit Ibraton asala boye tout fait normal après ba message on a ba base fali na ba faire kuna baza encore to surnom ba pakistanais ba surnom poussé boye batachoko eza bongo Tantifani batanga na bakombo boye te ba surnom kaka mais ba bête na ba désarme makasi ba bête na kaka na ba surnom mais papa la somme kabin pela Moïse kombo na solo vous comprenez que nous avons un niveau moins élevé donc moi je peux seulement dire que na bateau bozo babani bateau bozo ta la biso na télévision na habité d'appel na ngana katikati nala mutu na côté la te pote ba pesa ngalo $200 yango de ça passe na ngati c'est ça na lia ngo yebi ba chroniqueur de ba alia mbongo na makambo ya il faut savoir que ce sont les hommes de Dieu ngala mwana nzambe balobi que non mon serviteur tombera et puis on tomber combien de fois mbalebele et puis on telema nde bazana ba yebi que non soka ba azonga masima kolanda ba yebi ndenge osala msuba sa pe ba ndi oboye tanga Romain 8 Romain 8 elo ndenge bango ba osala ndenge bango ba ko ye basana ngana ba luka nzambe ndenge ngana luka nzambe oui beaucoup de gens ba yana betel ba mona nzambe pasteur Moïse beaucoup de gens ba kelana la sacrement mona pasteur Mike parce que ngala makate makambo na est-ce que tu es chrétienne je me dis nanyango azwaka idée ko kabola bato mibale c'est ça vraiment d'où est venu Raki na makaso te matina bakoki o gérer ngote na mais webi mutu aza cause makambo nyonso cause makambo nyonso yebi nanyo premier jour mutu abanda ba bombo yebi papa la somo
pour ceux qui te ya tanga kombote ya beti na cher après 2 jours to moni zawadi yango so mona bato ebele bazo attaquer na ye bazo kanisa nde yende elaika coïncidence mwana oyo babengaka zawadi danseuse na biso zawadi azalaki na mission zawadi abandi koélabore mission lelo te donc zawadi ayaki mpo préparaki ye dans le but kaka soki anui pasteur Mike ekodésabiliser majab parce que pasteur Mike azalaki lokwa motu na bandeko na basi parce que le coup était tellement bien préparé na danseuse na biso que ntango azoya nayebi te biso basi na ntango akala bamasi bala age ba 13 ans bakoko na biso ba 13 à 14 ans mo soti ke mwasi libala une femme ata ya bali na alliance te kabaika makasu kataka kutimi wana basalika bongo mais libala nde yango wana na ndenga be balese yaka kocompléter mais aussi mutu respect ya libala mais comment il tout raisonner que tu as diaspora boleka biso na mayele il y a un moment il faut réfléchir c'est ça un homme de Dieu ou alors une femme ou alors une chrétienne une femme ou alors une chanteur de l'Éternel hein moi c'est parce que ya libala yebisanga tout akabatuko femme mariée le donc oye na yo na mboka mo par rapport à featuring un homme de Dieu mon pasteur à l'épée bokina no pe la mbetu hein nyomi titi pe sala sali pe ba nyomi titi na bino bo titi pe ba vaseline hein to supposé parce que pendant tout ce temps là tu oya kalo ça no ka ba vidéo pour quel but donc on attaque to chéri na nga oya bolingo to ça la vidéo pas pour ma intimité yo chaque rencontre ça la ka ba vidéo abeng so na restaurant au filmer au côté la ndako na pas na ye au filmer au mitu na pe bato ba kino robe na nga vert ba no sani mais le roi ba yo moko oh robe na vert yo moko le ngola tango telanga chelo ya paka juma ya Australie yes oui telanga pena dans ces eaux yo pena quand benzela boy maman quelle valeur de la femme africaine. Vous voyez que non, la traduction comment na ba Niger ba ko pema na RDC, na ba Côte d'Ivoire, ba beaucoup ba langue sous ba traduction comment de la soni boyo ko sabiso. Une femme mariée tu peux venir dire makam oza ba lobaki. Non. Jamais. Oyo ka soni. Autant que non à part famille na ngala ba belle famille. J'ai aussi des enfants. C'est ça. Yo talate. Surtout tant de sous ça les kobo na biso. On ka pas l'aise kobo na biso. À l'aise. Zawadi pour moi que mutu mobo avec da fan ya pasteur. Est-ce que mobile Zawadi penza za mobile? Ta mobile te ndina la photo mo ndia lemba lemba kaka. C'est azon ndeka mibali. Mais pasteur de papa so mal za radou même na kobo cette douceur. Oui oui. Mbebo pété. Okokwe atendenge ni chocolat mirabole. Okokwe atendenge ni oli ba yoka la pasteur Moïse. Bala ba douceur moko. Mama yi. Bala ba choco. Sabe. Ngale elle a na betel. So na oya ko peso front pasteur azali bosu na tala kete na yoka bu. Atika front pan ton na balcon. Ango misu na yo pe. Seigneur. Ango misu na yo pe. Être tenté comme ça. Na kima lisum. Parce que ça le point de kima lisum une femme mariée. Soit disant que non pasteur a posé que parce qu'à mon sang na mimi ngam. Avec PDA célibataire. Après homme marié. Après sur homme marié. Quand yo mo so pas la ngala sani. T'étais le banon, t'étais le titre qui passe. T'étais non bien. Roi David, ablingi moi ça Iris. Asuki wana te, abomi Iris. Mais l'homme l'a appelé l'homme selon mon cœur. Tu vas benga l'homme selon mon cœur. Ce que boy bisanga, na roi David, na papa so ma qui est l'homme selon son cœur. C'est le roi David, non? Papa so ma est sa bomi mobile Zawadi. Jamais. Mobile Zawadi azani azo vivre azo liana. Est-ce que papa la so ma il a pris Zawadi de force, hein? 3 fois force yaya so monika atali boso ngoda mpuya na YouTube akasi très cher téléspectateur boyo kanga bande ko nanga na featuring na papa na biso Mike tala mambo mosala nzoto tonga to yebiso te boyete yo ali boso bosali mi balé bosali papa maman yo ka kelegi yaya mais j'ai aimé belé est-ce que c'est vrai ça va des aïna zemi teza kité zaïté mais ataki bilamba awapina na TikTok. Attends ça la vote mon invité. Zawadi tozala besoin ya nièce na biso. Tozala besoin nevi. Oh. Tozala besoin ya ndeko na biso. Zawadi yo on créer déjà likambo. Zawadi yo déjà au moins d'un niveau ni comment saleli. Des mois na la bima. Zawadi ko bimisa zemi ngoni yo. Alo kuta.
au sali a depuis on ça 6 mois normalement Zemi wana il fallait que mon a déjà t'es normalement ça va di boni bolko boni ko sakana batu bona batu pe bazo ko côté là ba na bitu so comprendre si vous comprenez je m'imagine je me mets à votre place non il ba té si vous comprendre bo tala niveau ya makamne ezaleli ça a préparer kuna et puis t'as bien na robe na rose azubilo ko monga tie le ko la Zemi et mon na mwandam après na habite que non ose medini au sale fortement nazali susu na Zemi té parce que Zemi on est kia t'es Zemi ko li moi t'es e bandela bandaki boy naza na Zemi ya pasteur Mike Kalambai na ko bota na pasteur Mike té na ko longola pe Zemi té po nzambe yebi ki naza na Zemi siko ay ba loba te yo na contre o manga ne mona ngamona na lobi yango oyoki daisa de contradiction siko mutu mukole siko mambi mo mutano te ay mamba loba te Zemi naza na Zemi ya pasteur Mike Kalambai na ko bota na pasteur Mike Kalambai te Zambe pa yebi ke naza na Zemi me na ko longola te siko Zemi siko to bakende mo mutabibisi Zemi ngo te bakeze mo na ndem mutazio na bimisa ngo bon eta musonza matali ça la botu ko sakana ndambe ndambo akala pe na mo mbata mo bimeta la mire pende betu tala akoma riche en bonté pour pende ndambo akala na kama busu ba boko tina ba bêtise au consoler ngo pende mbata vraiment on a besoin de récupérer la valeur de la femme africaine surtout la femme congolaise les 2 mois si oyo et dans la peine et dans la zawadi boyoki si biso ba niveau wa soni ate ba mamichi boleza kiboye te ba mamichi bola kuta si katanga mambo sila zo la na kenda na mamichi bola sala ba monsieur belebe na YouTube te oh et de là quand bongo le kala ngo sila mais bino okuna femme mariée okuna pe maman ya bana ya penye ya Mike Kalambai non franchement bolingi bosala Mike Kalambai vraiment parce que la dio non mon ndeke non apela pour mama yele ya ndé mupenya et poani mupenya ndé aza bongo tanga oli na attaquer papa la soma fata la balle c'est ça il wana kobeto saloba yango décide de la presse allo bi o monike abi bana na bazala pour ça lo bi papoyo malgré ses défauts magi mabele mais boti na balo mi balo je dois le protéger pour na bana c'est ça. Et puis votre discussion à vous les parents, parce que les justices seraient comme mon cas que nos bana baza l'est pour la protéger la bana. Bah moi que nos bana ba l'est comment ça veut dire que yo maman na bien ba famille maman ne ta battre la bana. Oui. Les gens que la ba zigida qui na ba wena ça ba chassa a. Au moins la ba maman ta tomate ba épice ti ba 23h. Pour azon randa bana na tongo na matikla ba lia ya lobby tala niveau. Mais comme plus forte raison mon peine na poto peine aux États-Unis moi on l'a chadé qui là-bas ko toboka moi na babilo ebimi o tala hiver de ça la ba poto parce que so pe longa bataka ngo moi vaseline comme ka vaseline bataka vaseline pour ça nini elemba parce que toi tu veux dire Mike copé Mike le colo na habité sur par quelle intention au but ça photo bana il a fait bien construire après mais après on déplace ba boto la yo ndem bana parce que moi la balaki n'est pas na o o ko fukami o ko na kiti avanda zo lele pe o mona kiti wana o place mu penga za ko zo makam anozo makam yena na l'autre là kasi ka kiti wana pe ba la tala siko ba malédiction Jésus donc mon penya abalaka papa na biso par rapport à Kombo et pour la ouais les dès le début et puis là bon moi là bala moi 18 ans mais mon penya pe on dit ça na contradiction muki tango longwa ke pa Mike toka liboso lo baaki Mike bala e vierge ye moko susu mikolo ya bimsela biso likambo to ko lo ba ya viol apparemment on dirait makambo bazolo baba ko maîtriser moti mon penya azana besoin aya ko lo makambo pour le pasteur Mike batu ba yo kamawa ba lo ba non baba que non pasteur Mike après nous ça moi non bébé donc bana ba kompe boye bozonga na kaka pour na bien bana apparemment déjà zoua mandé façon ya ko récupérer bolingo na ye kubanga te maman emi kutuno bazali kubanga te maman o ba umela mabala ya basala ndem bazali même na sala so na des mbuma oya pasteur atom azar luka ozwa ndenge nini conseil et puis façon ya ko récupérer mobali na yo au lieu ko ça biso bazua moko be na télévision au moins que non ana zoua ya nani ya pasteur mec pour la zawadi tala niveau est-ce que ko finga majaba tu basala keni quand ko finga majaba ba coupe mongol basala kioni
na makambo ma mariage maza azate bongo aye ko finga o sa tike muta perdre tu azoye basusu ni na lobate c'est ça mutu tellement à perdre bolingo na ye abina se mbalo mabe mingi nzambe comment je dois récupérer mon mari tu peux le récupérer mais na ndengo do kende te en demandant juste pardon sincère atteindre les réseaux sociaux côté le côté pour le bien des enfants n'est pas couple ba zonga na ka pona bana oui total la bana papa total parce que vous savez ma bébélé ko zonga na bino yaya mais moi je me demande oser ba nef on ni elle quoi on a besoin de diamant na mais tu sais pas comment par où commencer c'est ça elle quoi on peut y en sala on a besoin papa la sur Mike et puis il aussi par rapport ya bêtises les sous era kosaka nti ese era afinga ke elo opera na tuna titi nani ndeko na so era oyo azalaka era era za pede abimana pasteur ozomona donc yo moko seko balaka pede bota bande pour la pede ba côté la attaquer tata po abi tata po na ofuta bato mbongo baluka yo babeta yo yezo attaquer ka bato yo mwana tata pona ouais pas beta ye mwana nganzabi comment que nous perdre donc aosinga asimba entourage nos qui ya mobile non okoko luka nde bango basala bino kwa point ya réconciliation donc ozo ko s'enfoncer la libulu oyo motango tala bana bana miki tabana ba koma ba 12 ans ba 15 ans ba do zala kabo ko bisto to yako ba kizinga no tufanda tota ba vacciner les épisodes dans les épisodes de Moupenya YouTube peut te bossa na peut te rabela ya bana ba lien les aventures de Moupenya les aventures de Bono ngalo ki na danseuse na sauter moi danseuse na biso ayako sala mission na te ye pa la ki de pasteur Mike lo moko ka kitalo bi te ala le ko sa te abi pasteur Mike ko pousser ngati ala le ko pousser te pour le ko na Twitter na te pour le ko ba biso ki ya makila na ya lo nzo ta pasteur parce que azaka mundi ko ba guinéen te to za ba parce que na ona boya za chocolat bo to ebama ebata mana kati za no couleur ni pour na avec ko le ka ana lungi ako sa ba na non c'est même pas pour ça et d'accord que non ou penya aza na problème pena ba vanti ba sola na ye ba tune mama pour ça na yo eza nini apparemment mo penya video enani zawadi video na o ya makilano ndia sala ona na mutu mobo mais na ça sentiment tan ko mo ya pasteur eza pe ya ngopete yaki da video eza ai ba yo créer loko OK donc vidéo mo ka bongo de makila eza allez ko ba ko eloko biso to moni video na YouTube toi on a vidéo après tout ça on analyse elle quoi zawadi vidéo ya makila ezali sko ba luku so ça sko scénario pour ebana makila sko ba makolo ya mutu ba zo elle quoi mutu boni bato mona abota mazana buka boni bana bazaka batimoli mabele ba koti makona mobimba neti ndeko na biso na mobali wana pour ndo mona kat bongo na teli makona zumenga mbulu la makolo mona lemba na photo o na mona ki nani bato poto bana ba mida bazoko bataki eda photoshop ba bi photoshop parce que bakole wana pour nika na mosala nde pour ozwani na kati to comment que vraiment na suka ya émission na biso j'ai maibele lelo oyo j'espère que ba femme mariée nde bato bakomo sambisa bato au moins te que et pesa su bato ba posa ba bala te ba bilo waboy j'ai maibele lelo oyo mo molopo aye koloba po na minjo mutu nyonso amoni trop c'est trop c'est nera boto commence à d'autres réponses ni ga mutu médecine c'est aussi mutu mo afingaka yo po sepeli ça il est droit de réponse mo molopo aye ça la droit de réponse par rapport ya nyonso balobaka na ye par rapport makambo libala ya grâce ndenge elekana d'après aux autres trouver droit de réponse na ndenge au droit de réponse il y a Trésor Caroline Mutambai comme on est en moi moi Mulupo c'est ma sœur la sœur nanga ya groupe Sinac le but de la qui na groupe Sinac par rapport ndenge président ou taille salaire retour ndenge akufela papa pour la biso tout akina parce que papa la biso président Caleb Balan la siège kuna c'est ma sœur elle a raison de parler il y a un moment ce que par exemple bah on m'a bien sur yo non tu dois venir neti na ka o moi me pour ayeko ya mingi par rapport ya easy
Easy aza ex ya mwa muloko. Ce qu'on a le but Easy. Yango bolingo esilaki yo te. Yango siko komi ko duka ko ofuta ka batu ba mbongo pa finga ka nani mwa muloko baby se libana mbai na. Pona nini? Pona nini Easy baza pena boti ya mobala ya mwa muloko lelo. Basa nsayo na Easy. Nataka mwa muloko akenaka vite fait. Asala choix mabe. Apparemment il y a mambo ya na YouTube mikolo ezaka mambo ba bolivu. Papa États-Unis. Moi muloko siko azu pena ba guna ye. C'est-à-dire na beauté na ye. Na mobali wana dio. Na beauté na ye na Easy ebala na te na mobali wana. Ce que stanga me bamba nga bazati lelo. So ba kabona ce que etanga makiti. Mage babala naki. Ce que moninga azo ko évoluer na ndenge na ye. Mais yo peut évoluer na bana na yo. Pourquoi ko la oza le ko la ombre na yo kuma ko landa na mala pour déranger kalibane. Parce que ba YouTuber bazwa kana bango. Pour muto ka bango elle ba topé Easy encore ba bon facilement parce que bon bon kofinga mo bazali na bango. Sko gare siko na batu wana oyo Easy opesa bino mbongo ofinga mwa mulopo bo mona siko ngako bebe dépense na ye itake ndeko siko ya mwa mulopo makile sali yo c'est yo pe mwa mulopo fini yo te sima sel ibele fo la vérité émission za vérité te wala kutu ndeko nanga azati na pesa ngako to koma ko sela ka ndeko makambo te c'est ngape tala ngape fo na ba passer fo lu ko tumona kote baba ndeko mbongo te makile papa so kale be ganga ya bienvenue tu keba na ganga ko eto binga ngala ba mla na bale pe na tsia sinak ba ko eto yo chombela ngoma nanga sala yes oui avec les États-Unis na bien avec les États-Unis to asika mo na tatami to ke ba prière papa biso na salon au pasteur Flavien Bouyaba bana bazalaki donc muto ils ont foutu de mbongo ba finga mamulo pour gare à vous au niveau na kata bino mikem ke bo sepela na ngati pour wana suke koma ke te parce que wana koma siko ke no bo déranger libala na ye pourtant ba kabona susu akoma na troisième mariage bo benga siko moi simo robe infidèle moi simo robe ndumba alors ça va pas marcher. Vraiment? Alors et simbate mais koyoka momulo palobi ki yeninga zawana azwaka akotelaka penyel na ndenge ya mabete mutu abebisani pe penyel te o penyel yango mosala te moi mulopo na côté ya penyel aza pe na moi part de responsabilité nga azaka jema ibele gros de la poisse la fille qui dérange na ramta vérité part de responsabilité les amis tangu penyel la banda ki makambu wana ya bapota ya babeti elo mo barata ko laksa biso dedo ni boso to comprendre qu'il est qui peigné to mona ka mukongo so pela ki mukongo ya nani parce que c'est ça mi kongo ba télécharger na ba réseaux sociaux na te ce qu'on peigné a qu'on peut capable pe a préparer pe kunaye ba luki pe mukongo moko boye ba ena on peut na réseaux sociaux tout peut arriver dans mon peigna oui c'est une chose très dangereuse faut qu'on parle asa youtubeuse nga za am tu peux s'abonner te asa pe influenceuse qu'on a tant wana fallait que moi mulopo aloba na clairement quel que soit ma bé le coup la ngala olinga bonheur na yo pour le bien de ses enfants éviter qu'à pasteur Mike sur au kabwana ye ça la chemin na o koele la réseaux sociaux boni pas responsabilité o ya mulopo fallait ça c'est ça ce que tellement ya mbaki daye et c'est que là qui et ça ce que qui parce que moyen ya ko retenir sous exact et puis na ko bongo et comme c'est le quoi moi kanda de alors que suko ko moi ne pas bolingo et ça ma casse pour mobile na parce que ay bati na ça à perdre suko de monde les cam ay na réseaux sociaux monde les cam ay na réseaux sociaux parce que na place wana donc tant autant bato ka ba maman so analyse nguma na pas so atome ba meilleur couple. Est-ce que bango bazanga problème na ndako la bango maman lui dit c'est elle a pas na les jumeaux bazanga problème maman Sandra Mbouy na mobile ne bazanga problème baba zo na réseau qui point parce que azoki d'abord à la base une bonne femme parce que loko o baba so ma caractère c'est une bonne femme ba parrain pasteur maki ba wana donc beaucoup de personnes en andaka ba parrain tenga kuna bon peut-être obi que le mot très important oui te balemba te moni soki ba parrain ataba na basali de divorce bazaka bana na bino il fallait ba parrain ba luka ba boma moto te ba parrain so d'abord divorcer bo su ba parrain te bo tresco la famille mais kasi bolu ka moyen bo et bon so ko penya ba olo ba na yo kanete mutu makasi ba sa ba tsike sa mamne ye ba te bana ba ko na poto ba ngole ba vuke ba teti ba vuke ba impoli par rapport à bana so Afrique
moi la poto bala ba poto allo clair boy na télé vidéo moi moi qui ne va pas pour la maman ba bata abeta maman la zo banga ko sime pour que obenge la police tala niveau parce que bana bongo c'est net au monde pe bana ya mupenya ba ko sale pe lobby bongo tabo so ma belle ki ba mona ma be mo bezo lekana moi la moko ba que mon papa a grand pour na ba compter pas bon star pas bon pasteur mo ba na ba comprendre mo ko ba comprendre que non bon quoi moi ba traitement mo ba linga ngo souté et tant que bana poto ba commence ko ba rebelle contre ba parents na ba mo moi ce que passe danger ça là ko pour écomater il faut que le kandeni ya ko sisa ngo lelo maman la so moi mon lopo côté ne peut-être na dossier na e avec na part responsabilité pour la peine c'est vrai le big à côté là que moi si mais na mabete mais ce que comme na mabete parce que tant que vous avez une mission liboso pour la kobeta pour le barate que non na supporter que na ndenga viola kanga ya bala kimba allez comme sur ya kobeta donc comme ko violer et ya tie kasi on appelle le bité ba biloko foyer la biso ngo liboso ezakité donc ça veut dire bon rater que le mot ba ngaso ba la kala pour te comprendre mais ko ba on lelo et puis yo moko so ko tweeter so communiquer non maman limbisa ngai mal ya viola ki na ngate na beka bon pour que la nka mana réseaux sociaux d'abord comprendre ce que tout est à mon peigner dans la place ni moi ce que je me vois très mal je me vois très mal un pasteur pétage au lieu de défendre le boulot bon aussi longtemps tu as une famille le point na yo aux la famille no linga que ne va protéger leur famille et pour venir détruire la famille des autres c'est ça c'est pas bon voilà c'est pas bon tout ça bateau total la makamne za ko évoluer tout ça bateau total la makamne ni ero kende mais seulement je peux seulement dire na maman la seulement mulopo la makamne bela da kina pas responsabilité et da kota grâce témo et que marraine a qui ne peut la pas responsabilité dans ma pende li bala grâce e kufa bo mo dans ma peut-être à moi ma be comme qui ne ma bete nzambe on a kota pe kota dans la famille so comme na ndé ba peut-être pe subuzo ba star na biso na ba ai da bêtise mais pas responsabilité na 4 minutes fallait qu'avant babalana de ça conseil voilà fallait expliquer on a kata li balo do koti ya les hauts et les bas donc nous on a star nous comme on a YouTube comme ba na yo wa star vous comprenez donc na makambo comme il y a de grâce son âge mai bien pété na nga azaba nerf solide elle a vraiment des nerfs et puis le lopi a se surmonter appeler les cas na mo pas ça ne peut finir ça la finir normal elle a ko évoluer ko tritoko la qui maintenant sur la santé pesa et zone donc pour dire que moi mon lopo aza innocent par rapport à ici hein mais papa mon penya na bandele azaki innocent mais na oyo mon penya ça la siko etali mon lopo te alors bah tout ba ko pesa mbongo eza ba maman international eza ba nani pour finga maman international pesa na makambo yo ko lo ba neti ne yende afinga kai makambo c'est la maman tanga grâce ya finga kai yem la finga makasi ba pa mu penyo ya finga kai afinga kai bionga na bido eza la bango tout so ba eturo yo ba okutana yo ba kutana leki na yetu ni ndeko na moi si j'ai mis voilà merci j'ai mai belle to comme na suka émission na biso j'ai mai belle ce qui est un conseil ko pesa na ba concert na yo na ba confrère na yo oyo ba koti dossier oyo ya pasteur Mike na pasteur Moïse to kaboli bato ba komi na ka oyo bato ba komi na ba ka oyo kote bazo finga ba kote bazo zongisa ba prison peso ya to ndeko moko boazo lela za na prison o bakanga kisaki na ka ya pasteur Mike na ebité conseil ni noko pesa biso nyonso ba yeba panzisa ngona media nini na pour conseil na pesa bango ki ba continuer ba continuer olobi ba continuer ko ça makambo bazo sala parce que même la Bible ba comment chacun portera sa propre charge merci donc ozo sala lelo futa lango parce que wana ba sala nzambe amen ce que qui est moko ta benga nani oyo David l'homme c'est mon cœur ce que qui est moko tunda bonga pesa Salomon sagesse mais là bas Salomon azana bango ce que tu es mot on a pasteur moko bala sur 12 femmes sur combien de femmes après il y a que pesa ka onction ba tu vas dominer na église na bakamutu c'est vraiment 14 voilà à combien de forte raison il est moko à s'occuper na ba salle na tout ça la analyse tout ça la mot bien tu vois l'argent tu peux prendre ça aujourd'hui tant que l'air à ligoro da marakwanda et wanati le lot c'est pas poser une bonne ya pasteur tel je ne confirme pas si c'est vrai ou faux non le bakande ngozoluba et qui appelle ce mot oui au lieu na yo magoro do ebimo lelo te
dans 2025 on perdre mutu mwa munene na vie na famille no azaki ko marquer tout t'imagines liwe côté ndete liwe côté parce que yo zoki tona ko vandela au sukoli pena vandeli pasteur Moussa na bozo finga mais ye peut-être on fuka masiko azu kombo na yatango wana ya ngando mona nga boye retu mona ka retu wana bela ngai nde bomona nga boye je mai bele so muto salinga mabeko buka na te ko buka na te nga sambela na bima nga ko buka na te na zala asera pa pasteur Sens Mokambila j'ai deux pères spirituels wana to tuko kana bima tala niveau tala nakola telo kitamba na yes oui nakola telo robe nakofukamela yo ata 2 heures du temps soki naza innocente à moins que na yeba likamu na kombo na mais si je suis innocente mon Dieu va te frapper même pas aujourd'hui au cours de la frapper ce qui n'a toujours question te et ça la vraiment bien te bandere ba mitungisi parce que ngai na yo to se devait même cas ya nini mutu moko azolika na media link pona kofinga ka batu azofinga ngai azofinga yo azofinga Saratola na yina yeba yona ndeko mwasi wana relation na bineza ndenge papa so si makabina comme il a bon les livres c'est mon livre c'est émission c'est déjà na pesi mbote na Saratola papa c'est l'émission 3 minutes na pesi mbote na Saratola Maman Gombe na Gombe asali ba conteneur bon voyage depuis ngai na ozela ka ba sakeya niveau na osomba so pe na somi mo de na defi mo moko ça la rappelle moi bien tout répète au chapé ba sac na ba papa lisusu ba invité na biso photo to na pesa ngo so ba cadeau ni to na sa liboso dala niveau likambo Maman Gombe na Gombe ka biso kati fungola so ape bato fungola so pema bado kana ki biso boy to fungola Karine Mokondi la barre monter la Chine oye bola eke vidéo Karine o message chérie na yo pe ba ko Moura pe le bizem les até wana bo sana o mo ke misere na wana suka yo donc ouais donc ça dit que non mais ça s'appelle père donc kitoko makasi na pesi mbote na mon boss Chibé Maluta à 2 depuis la Suisse qui encore ba te délai bon arrangement ibele na lingablo moi mingi na krakablo moi pour les gars j'ai mai ibele moi na nzambe aussi moi je pars na likenaka na simalanga mon pépé parce que je suis avec Dieu okay. Numéro de téléphone numéro de téléphone non la salle ma bête na YouTube numéro de téléphone mon numéro plus 243 89 155 41 66 plus 243 pesa biso tala siko caméra bien 155 41 66 na ko bima pe na plateau nga pe na ko bima na plateau mais violé loi non, je peux sortir. Oui, mais de maman Yvonne Longomo, ma maman depuis Suisse. Maman Belgique 4. Bon comprendre que Antoinette quelque part. Maman Liliane. Il faut la musique. Il faut la pour ma combo yakate, baleke belé. Mon vieux David de l'autre de caractère depuis. Merci. Comité clé en Hollande. Merci. Tosukia. Merci Nabina Nyosa Bandeko Bolandaki émission vérité présentée par Paul Mukendi Mona Suka ba Mukenyo so. J'espère que mutuna mutu azui par na une émission ngai Nabino tout monde ni bongo mbali asima na invité msusu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.